Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a RP émission, écoutez le biso la famille. Balobi shalom, shalom. Shalom naba oh nyoso balandaka biso. Ming toujours la famille bota vraiment. En tout cas shalom nabino partout où vous êtes. Topesi bino shalom, topesi pe batinyo so bazolanda biso vraiment na moment oyo. Topesi bino shalom, topesi bino mbote bisika nyonso bozali bandeko nanga. Bandeko kaka bo mesano ndenge tozoyela bino ba information nde to mesana vraiment eza rendez-vous na biso oyo topona kokenda kolukila bino ba information partout oyo ezali toluka pona koya kopesa bino oyo etali likambo ya liwa ya ndeko na biso ya artiste na biso oyo azalaki vraiment icône ya mboka na biso na kombo ya Jenny Fay bandeko na nga balobi makambo ezobima kaka boyebi soki moto akufi makambo ebimaka kaka na ebandeli ebimaka ya faux ya vrai ezobima mais comme na temps moko boye vraiment bomona ke oyo mpenza ekomi kobima sikoyo eza makambo ya solo bandeko na nga nayebisi bino baverité sikoyo mpenza ya bien ekomi kobima na makambo ya Jenny Fay baverité mpenza na bato mpenza bazalaki na Jenny ntina suka ntango Jenny akufi vraiment bato bazalaki ne na suka en tout cas baye vraiment mpona kopesa biso baversion ya solo eloko ninga nazomona ba version eza solo c'est parce que la brine pe aloba ki maloba ngo en tout cas na toujours confirmant pe na ira chomba o tebi ke aloba ka vérité en tout cas ye vraiment azaka tout droit aloba ka vérité sur azoba likambu ezaka likamba solo alors lelo yo aye vraiment ko dénoncer ba makambu mosusu ko ezoloba ma à travers Jenny, que Jenny a qui sans papier, que Jenny a qui une identité de la poto, que Jenny a qui mutumoro be o ba yebi écoute na poto, vraiment aye ko limbole la biso pe ko pesa biso vraiment ko éclaircir biso makambo nyoso ndenge bande ko leka parce qu'il y a qui vraiment pire petit na ye o aye ba ki makambo nyonso bande ko langa yango na to tiela bino na bolanda eza na bato ebele o lelo baye koloba makambo ebele toyoki on pas 2 personnes 3 personnes tomoni susu kuna moto bazalaki na Jenny pure petit Jenny mosusu oyo vraiment babandaki kosala na Jenny ti akufi boye 3 mois et puis la brune pas bimisaki liloba ya 3 mois que Jenny bandaki kosala j'espère que ba audio on a checké to bandaki kosolola audio mona ote kocha boyokaki ndenge andaki koloba ke Jenny bandaki kosala Jenny avandaki na ndako te abandaki kosala alors bandeko na kotika biso na tolanda na iracho mandenge azo confirmer biso makambo mosusu après tokoya kosala analyse par rapport na badirne o azoloba nde tokoya lisusu toyeba kosala analyse par rapport à maloba na ye parce que c'est comme si elle a vraiment tout dit et puis te comprendre yango tolingi bino pe boyoka nanu bandeko nanga et puis soki boyoki tokosala analyse parce que makambo Jenny o vraiment ezosala pasi mais tomekana koyoka parce que balobi Jenny azalaki na mukanda azalaki na droit ya travail ti c'est que o azo consommer biso bato bazana Europe bayebi makambo ngo en tout cas vraiment na kotila bino na bolanda et puis on se retrouve après la famille. Ah bon? Oui. Ça va comédie bien. Ça me va pas moi là parce que tout le monde sur la trop. Ah c'est que on a confiné. Mais on est vraiment face moi on a beaucoup sur la tête de la wana. Parfois on dit que quand on sali makambo. On a comboté pour pas vous laisser batouter. Attends les gens. Attends après. Après quand on a kokoma wana wana denga papa ni mo na soso to sabité na vandi boina vana. Boni bana bité de temps en temps. Na kina kotala bana. Bango pas de problème. Ce qui n'a pas été sincère, vous voyez, comme ce couteau, la route qui n'a pas na McDo, il y a un. Et c'est le bon. Soit mon oyo, puis ça madame l'a parlé. Je te connais l'autre, parce que ça m'a semblé la petite minute. À ce qu'il faut, là c'est comme ça que peut pas madame naï. Après on a avec ouvana na bondi. En fait la pêche à monnaie à Kedara boulot. Alors on commence à annoncer les secs. Na supermarché vous allez annoncer les secs na quoi? Ce que vous dites gars, je vais na console comme tu qui dit boulot remettre na quoi? Alors ça la wana na bakamba immeuble na ba cobra. Après ayi kozonga na ndako na ye ça ayi bisabato même ngala yego ba soute mais ako la surpris moko na benga kita parce que moi je de Londres ni azonga na ndako na ye akomaki ebite mwasi asajo ki mobali mususu mwasi asabota kina mobali mususu mwana azalelo tout on a ce qu'il a fait ça bien té sur le but qu'il a bien la sala qui bien à côté wana la kolobana ça c'est certain devant Dieu devant le monde aussi comment qu'il a mobali no
mosusu Jani abalaki la brine na limité mais bautale bandaki sasa tekobala bala été autrement ni batozolo bateno Jani mutabengisaki ayaki ti awa na poto te ye mobali mutakuta Londres pendant na zoya ya na yao la brine oui mobali mosusu oui Jani te azaka Londres na biso l'émission tant akomi France awa akomi kotepatepa azolanda ngai celui qui a fait sa France c'est allé awa nde baekuta na ja petit na biloko ezalaki bya makambo deja ndomoni bayekozongana bakoli mwana liboso abimi bon évidemment Jani moto ayedaki là badéclaré po tozwa stabilité mwana mibale mwana misato nzoka nde Jani moto adéclara bango nakolakisa acte de naissance awa te papa bakongoli bayabi Jani adéclara te mwana moko nazoloba na miso ya nzambe nazoloba likolo moi likolo eza témoin nga akosala te na radroit un jour soki mwana mwasi alobi likambo oyoka omoni bana mibale batikali déclaré par Jani ah bon oui c'est que Jani na adresse sikoyo Jani eloko eza kosala aza kolika kotya adresse na ye pa mama bana na ye te ye ayebakela lokwa mwasi na asa abotaki na ye na makambo mosusu ye aza koluka so ape dokele na ndenge na ye po abengisa bana na ye asala ominizaka oza na besoin bana na yo baya ozalanga bango po alingaki bana na ye to nga mpe naza sipre omonake nazoloba likambo oyo ata lelo bato baboyi loyebi komona ba acte de naissance wana ekotambola na Facebook bomonake kombo ya Jani nako nazokama apart lelo yanzoka nde komoni mosu ezalaka wana namoni ba acte de naissance wana ya de bana mibale batikali wana oya liboso te donc Jani azalaki basi bapesaki deya mpe récépissé akufi na mokandalo azalaki na récépissé na ye sikoyo esalami ndenge nini bato bazona kote makambo bazoyeba te nga ayebisaki nga esalami ke akei na préfecture bapesi récépissé ya ezaka centre de travail wana sikoyo foluka bafiche te mpe ndenge ezalaka aza na baacte de naissance mibale ya bana na ye falaluka siko bakantine ya bana bakantine lokola ezalaka pa momi oyebika kantine momi mutafutaka ezalaki mo mpasi po bafiche te siko balobaki na mwasi ne na kantine jani ezosaid fo naza na besoin makambo ela makambo aboye azwi siko bakantine fo ezala na komba mwasi bakotya mpe pa mobali c'est faisable neta fezala deux personnes voilà siko esalaki bongo me siko tanga ake kuna babengaki na préfecture kobenga eyaka awa makambo kitoko biso asotaki mabe po okasongi akufisa ndoki te akufile na ndoki akei kuna na préfecture azwi doki ya liboso aziki na passeport un jour babiloko aso kobima ake sikoyo kuna fale bapesa ye sikoyo droit de travail acomplike par rapport na bapapie mosusu obika nde ezalaka bapapie mosusu ezalaka biso ezalaka so oza na mikila ye mokoti mpe na chateau rouge mokoti opeti bapapie obina na préfecture mikolo ezoleki ezodendadenda mwa to nde eloko etangaki eloko ezaka pri moko mwa kilo to esika wana siko Jani ayekosonga na ndako ndenge nini ayekotala bana afandaka na bondi po histoire frère parce que tout bato bazorakonte bazocomprendre te na cdn akomi na bondi nani esibino bazali na mokanda te sila mokolo ya receveur barécépissé na ye bakoyina bapasseport ekokamwa droit de travail nde azwaki te mais oyo ya centre de travail azwaki na adresse na bapile petit na ye bazalaka mpe na francoville na kote bazala mpona na mboka na mpona balaba wana alingaki nde kosangisa dossier na ye na brine te mpo ye azalaki na mission na ye ke badéclare bana nyonso basala regroupement familial bonde ezalaki alors ntango ye kosala ndenge wana Jani akenda kotala bana ntango ye kotala bana balobi na ye kozonga so ndako te bana balela ye fort ya niveau ya liwa c'est l'erreur encore là ere ezalaki wana bana atali bana na ye aza na bana moni nazoka eza 13 soki 13 comme ça oyo nga nayebi na poto eza 3 mais oyo eza naza mpe na nombre ya bango exact te alors ntango azongi wana kofanda nyonso afanda ye kofanda nasali 6 ou 5 mois na kati ya ndako wana mais azobundela mpe badémarche na ye azongi mbala bango na chambre ya la brine to andimi te mais moto ezali na mwana mosu kasi nazoloba erreur esalami ya frère na biso ndeko na biso Jani oyo toza kolinga mingi comédien célèbre c'était ça kozonga na kati ya ndako meme baluba kote babenga ngo cibao bacibindi meme soki baluba bengo cibao cibindi okasi bikolo mosu ezala kombo nango te ça sentir pas parce que déjà mwasi azwaki déjà mobali mosu aboti na ye mpe donc là déjà esprit mosu eseke ekuta lokwa mibale na kati ya ndako mais ntango Jani azongi siko na kati ya ndako yango bandako na biso yango mpa poto ezalaka souvent ba 2 chambres soki mingi 3 chambres ou 4 chambres mais Jani bandolala erreur est déjà commise toza bamibali nazoloba bato olandanga na ndako erreur esalamaki déjà ezalaki déjà consommé pourtant lozongi wana la Bible me dira ceci
azobomba te alobi bamai mosusu baza komela garçon na moto aza koyela bango garçoni papa bana na ye wana papa mwana na ye wana oui parce que ozali komema biloko akili balomai te soki asombi oyo atiki na se bango bamati nango bazomela na ndako mai akomela bako minéral bozene kosomba mai nete papa nayebi te soso se comprendre kosomba te est déjà commise nazoloba na yo ke l'irréparable est faite nzambe tindeli basa malamu pardon omoni mais lelo sikoyo toyanga nalika bato balongola na motu na bango ke jani azalaki sans papier akomisa bape te azalaki na récépissé mais azalaki na droit de travail te et puis bana nyonso misato jani adéclara mibale moko nde adéclara te bato bazoleka te suka tocomprendre eloko moko na poto wana ezalaka bokozala bona bolingo te na mwasi bokushaka te me bovanda na ndako moko ewani eza bangana kondi ya biloko ndenge wana te me yoyebi ke mimi ezalaka basusu bandimako bazali bavanda na ndako moko na mwasi basokolaka te bapesana na mbote te babimaka porte moko ya ndako babimaka toilette moko douche moko me bachambre différent oui en fait jani mpe azanga epesa kolala mwasi na épargne esema anatanda oluka mpe sokende so tolopesa kolala toredire jani lokola azalaki inapte moko boye non azalaki apte aza kosala misala na ye mais cuka okozala osalaka mosala ye nini fomela mai ya mbande te makambo na mosusu nasi na bini ye moko jour il faut koleka na koexplike na to qu'est-ce qui s'est passé po mai ya mbanda ozo comprendre te makambo eza ebele oyo tokoki kotimola wana te l'erreur est déjà consommé du fait koya kosonga déjà na ndako wana oyo oyebaki makambo wana nyonso tu c'est ça il faut yango moni memie na makambo oyo parce que nalobaka phrase moko bato ebele bakufa bayebi eloko bakufela te parce que soki oyebeli kokufeli premier fois déjà amonaki événement wana normalement akoki etika neka place azalaki aye kosala makambo na mikanda na ye mpo azalaki na adresse na ye mosusu mais yango tolobaka bato aza kokonsia bato oyo bazongela bana ofelelolololo akufi bana yango batikali melao bapengele oyo nazolanda bango bazoloba na télévision butu moi ebasi mbele fo to réfléchir toza na poto toza na kingasani te toza na gombe te toza na mate te toza na nani peti nanga mama komo napesi ye mbote place azali namoni bazosala bapétition bakende kofunda la brine oui tout à fait d'accord mais le problème eza nini parce que bakomi azolobaka mana bayebi réalité te la brine jani aza na adresse wana te deux jani akufa motu na kati ya ndako na motu na france nasi bomona ngo lokola alipa na nguba ye motu oza na bana obota na ye de adéclara bango de yo oza femme sel to adresse ya motu eza te bamimili bazasasa koyebake bana baza 4 awa to tato azalaka awa te siko aye kokufa wana mingi femme nde abandaka banketi yango wana donc soki tolandi mingi yo oza kokosa biso ozomona biso pendant des années combien oyo nazwa par exemple 1 million d'euros okobanda kofuta yango nga kofutaka combien à partir de balongole biloko ya nyonso yo mo kofuta yango to apres bamesure d'enquête abe bakokosala bakozwa bana mpe baplace bango bazwi batiki ndenge wana est ce que bana yango ya jani monde ante ezolanda ngai toperde papa na bango erreur ezali makambo esalami ya mabe tokokondima te na bana ifo bakoma lisu na position oyo tika na bacharge na ye tika ye simase parce que kaye ntango abomaki ya bele batuni kaye nzambe atuni kaye alobi makili ya ndeko na yo abomi na se bayebaki te memoni bato okele te kaye moto abambi ye nzete akufi nzambe na lola moni aisadi mingi nazoka makili ya ndeko ne ezoganga ti kotala binga na gardien na ye te nzambe abi lokola olobi boye osali boye punition ti elomona bopepaka ye atambolaka boye nasala likambo na biso tobotama nano te c'est les déficit dio ezalaka ya nzambe na ya mokili mokili kokoyongo opesi baexplication oloki bavoka me ya nzambe moto aesapaka yango te nzambe akofuta moto koleka makambo biso tozoloka nzambe akanisela ye mais mpo na bana nazoloba ndeko nyonso surtout mama kongo peti na ngai nayebi ke kanda ezali biso to toperde eshere tokanaki te ndeko moko tondimaki te kakokufa mais pase na baparametre nazoloba boyebi pasi ya poto lelo soki babi mbongo nyonso bandako bapesa ye mpona makambo kifame sel na yo na kozala amesure ozongisa yango ndako wana te so bafuta yango combien esa kozala mesure bafuta yango mobimba bana baplace ya ndeko na biso baplace bango bakoloba wi kutu tosepe baplace ye bakende ofufa na bango mpo baassistance sociale tu vois donc c'est là où je dis que voilà la famille, j'espère que vraiment
tolandi na bokebi nyonso hein tolandi vraiment ndeko na biso ndenge auti kopesa biso Rachumba apesi biso vraiment information alobi makambo ndenge elekaki bandeko na nga en tout cas il y a rien à discuter j'espère que toyoki nga na sepela na ye parce que namonaki vraiment alobaka ba vérité en tout cas je suis sûr na makambo alobi vraiment alobi vérité et surtout eloko moko interpellé nga donc la brune ndenge aza vraiment na problème ana problème parce que soki lelo babi bafunda ye azana problème makasi parce que moto akufa na kati ya ndako na yo c'est très dangereux kaka ndenge auti koexplike biso ozomona jene foot akufi na kati ya ndako no mais yo o déclara oza femme seule donc ndenge nini yo oza femme seule parce que moto aza femme seule mobali akoki koya na ndako wana te poso mobali aza wana ba bénéfice na ozozwango bon te parce que bayebi ke mobali pe azo contribuer mais tant il y a se déclara femme seule alors comment femme seule mobali akoma na niveau ya koya wana akufa wana bandeko na ngai eza vraiment très dangereux pour la brine na makambo ekomele bozomona la brine ndenge aza wana aza na makambo ebele bandeko na kati ya mutu na ye na bateau vraiment bayebi balwa bayebi makambo nyonso bayebi bakende kofunda ye azala na problème grave alors nde bamama kongo babandaki kosala nde ndeko na biso asengi pardon parce que ekokwela kaka bana wana totala venir ya bana wana oyo jani atiki totika ye na mikumba na ye bandeko na ngai eza vraiment très important kaka makambo openda lobi eza très important lobi totika ye nzambe nde afuta ye totika justice ya nzambe esala mpona la brine vraiment alakisi motema mabe na ye alors totika nde justice ya nzambe esala eloko mpe interpelle nga parce que balobi jani abandaki kosala na ye abandaki kosala elaki juste nde permis de travail nde fallait bima alors yango nde esalaki ke la brine abandaki kosala ye mwa kokoso mais mpona kosala jani abandaki kosala bandeki kosala badémarche na ye mpona kozwa mikanda na ye akomaki mpe déjà badémarche ebandeki kokende me tikalaki mpona kozwa bapapier mosusu wana peut-être babile mo bapapier mosusu ya bana oyo nde bazolia babiloko moko boye ezalaka mingi epa mama alors ekoki mpe kozala batie kombo papa batie kombo mama yango wana nde la brine abandaki koboya kopesa jani mais en réalité abandaki na ye kosala to te kolanda lisusu ndeko na biso moko so ya mobali oyo azalaki kosala na jani ndenge jani akufi boye abandaki kosala na ye bandeko na nga baaudio ezali tokoya mpe lisusu kotiela bino ndeko na biso wana tokoya tokosala video mosusu toyoka ndenge ameki koéclaircir biso ke jani fai abandaki kosala ti ndenge akufi boye abandaki kosala azalaki na place oyo abandaki kosala oyo kutu lelo ezosenga il faut bafuta ye fallait bafuta jani mbongo na ye alors la brine abandaki déjà kocalcule ke nde jani abandaki kosala bongo ndenge akufi parce que na poto mingi ezalaka so moto akufi en tout cas bareveni bapesa yango mpa mwasi alors ndeko na biso mobali wana vraiment aza vraiment pembeni wana akende koexplike société wana alors société wana place basalaka bacomprendre ke jani azalaki grand oyo bamama bandaki kokanisa bacomprendre qui était jani de son vivant bacomprendre à partir ya liwa jani kaka nde balobaka en tout cas soki okufi nde okoyeba bato bakoyeba valeur na yo alors compagnie oyo jani abandaki kosala nde jani akufi nde bacomprendre valeur ya jani babi azalaki nde motu monene na mboka na bango en tout cas esalaki bango mpasi alors ndeko na biso mobali vraiment azalaki na mpona koexplike bango baréalité ndenge eleki et puis alakisaki bango mission ndenge ezosalama par rapport à la brune makambo oyo la brune asali oyo asali jani ndenge afaire souffrir jani na kati ya ndako alors bato mosala vraiment bazalaki surpris ndenge eza wana vraiment babi décision ezali mbongo wana bakoki kopesa mwasi ndeko na biso mobali azosala badémarche bakopesa ye te na ndenge aexplike semie mbongo wana ezonga na Congo alors ezalaki moko ya badémarche oyo la brune abandaki kosala arécupérer mbongo wana oyo jani abandaki kosala la brune oza motema mabe moto onyokoli bongo sikoyo koluka orécupérer mbongo na ye oyo abandaki kosala en tout cas bambongo mosusu ezalaka bambongo ya kolia te conscience ya motu conscience vraiment en tout cas elobaka ereprochaka biso ebele ntango yo oluki nyonso oluki wana mpona jani lelo koluka olia mbongo na mosala motoki na ye vraiment mama la brine aussi longtemps ntango nyonso wana ozwaka mbongo ya bana oliaka mbongo ya bana yebaka yango mbongo ya bana no ozolia
et banda toujours koganga makila jani koganga parce que loko oyo sali pas jani ke so ba mabe jani ke so makam nyonso o jani ko kozana ngo mais ko mettre na niveau OT na niveau OT alors ndeko na biso apesi pe jani faute yango balobi to tikara biloko kozongela ozomona soki deja osali pa na vie kende ka na pa na osali tikaka basysteme ya kozonga ka nsima babilo takomaka libanga mungu likolo kozonga nsima likambo kozonga nsima oyo vraiment il faut ete ya biso bandeko na nga en tout cas liwa jani etei bato ebele oyo bande kocomprendre makambo te bacomprendre jani fallait pas azonga na ndako wana soki azongaki ne na ndako wana te ndenge bande koluka mikanda ne libanda alinga kozwa makambo ne nyonso mpo azalaki na susi ya bana na ye sikoyo lelo okoyisi bana wana oyo azalaki na susi na bango nzambe akotala yo nzambe akotuna yo la brine vraiment en tout cas na makambo oyo nyonso eleki oza na raison te en tout cas vraiment oza na raison te parce que moto apesi mpe raison aza na ye te parce que eza clair quelque soit makambo oyo jani azalaki nango fallait pas ojuge osala ye oyo osali ye mwasi azalaka bongo te mwasi azalaka toujours na komiketisa bandeko na nga vraiment bandeko na nga bozalaki na mpona kolanda yango nalingaki na tiela bino boyoka makambo nyonso ndenge eleki bolanda vraiment audio wana ndenge tozoloba vraiment na tiki biso tokute na mbala nsima na video